tout droit, ti na 2037. Très chers Congolais, très chères Congolaises, bo fongola matoi pe boyoka. Po yasu lisolote, yasu masapote, yasu masanote. Eza ya solo, c'est sérieux et c'est confirmé. Mais bormituna ni nango okomela mboka na biso na 2037. Nga nana mutuna mususa otuna bino. Eza au contraire nini oyo biso to sali lelo oyo komema biso kino na 2037. Pour na nini kara 2037? Pour année 2028 te, pour année 2030 te, pour année 2033 te, kaka 2037. Batata, ba mama, bandeko, boye imala mon émission na bino social éco, émission to lobelaka économie à 360 degrés. Mikolo yo bazo betaka lisolo loko moko. Un peu partout bazo belaka loko moko. Okende boye balobeli yango. Ozonga boye balobeli yango. Otutana balobeli yango. Tina bandoto tozolota bazo lobeli yango. Et loko yango bazo lobeli za nini eza obeye loko to bengi Eurobond. Kasi na kotalaka bipa nyonso bazo lobeli Eurobond, tomoni ke ba lobeli yango mingi kana français. Yango totali tomi lobi ete toza na Kinshasa, toza près de 20 millions d'habitants na mboka oyo. Pour la plupart to lobaka lingala. Pour anini te ko palanganisa sango eloko me mingi na lingala pour que baike ba comprendre, pour que maman te karama pas comprendre Eurobond des anini, pour que ndeko te kara jus à comprendre Eurobond des anini, pour que ndeko akenda oboka fulu à comprendre Eurobond des anini. Mais pour que ndeko pe oaza na intérieur ya pays à comprendre Eurobond des anini bi pa balobaka lingala. Pour que ndeko aza na mbandaka e ba Eurobond des anini, ndeko aza na lisala e ba Eurobond des anini, ndeko oyo aza na bikoro aye ba Eurobond des anini, ndeko aza na basoko aye ba Eurobond eza obe nini. Yango nde mama na likambo tozobetela lisolo na mukolo ya lelo. Alors batata ba mama bandeko bo fongola matoi tobeta lisolo ya Eurobond. Na ina signaler na bandeko bolanda biso na ndako kesikoyo émission na biso ezoleka bongo en direct. L'un de nous la prétention à maîtriser matière eau dans toute sa complétude. Talatina numéro eza na affiché na coin ya TV na bino to bandeko bolanda biso na YouTube eza numéro WhatsApp ya émission sociale éco. Okoko komela biso na WhatsApp pour na koper sa contribution na yo, peut-être un élément où eko échapper biso pour une meilleure compréhension et pas baninga nyonso oyo bakolanda biso. Alors, likambo Eurobond oyo esalemaki ndenge nini bandeko bolingo lokole elle est là. Tozalaki bongo le 9 avril ya année o tozali wana technique wedenga na image wana le 9 avril ya année o tozali tomoni message communiqué ya ministère ya finance oyo annoncé biso ba congolais nyonso pa tozala mokili mobimba que mboka na biso République démocratique du Congo et sali entrée inaugurale pe historique na ye na marché financier internationaux. Pe sima kokota wana permettre biso to lever ba fonds à hauteur ya 1 milliard 250 millions de dollars. Salema Kibongo ezaki annoncé le 9 avril 2026 par ministère ya finance. Ensuite, tomoni makambo yesima nango entre autres conférences de presse oyo ministre ya finance Doudou Fwamba likunde libota ya tenaki na bandeko ya presse pona ko maniolaka un peu plus ikambo Eurobond des anini etambolaka ndenge nini po toyeba un peu ba contour nango nyonso. Kasi na mikolo eleki papa Rodrigue na mikolo eleki tomonaki pe lisusu ministre ya finance azalaki bongo na Assemblée nationale kokuta na ba député pour justement clarifier likambo oyo etali Eurobond. Kasi Eurobond oyo eza nini? Na communiqué obomoni balobi RDC mboka na biso ekoti na marché financier internationaux bipa ewapi to mettre Eurobond na biso et permettre biso to lever 1 milliard 250 millions de dollars. Kasi to bandana nuna marché financier eza nini? Po eza nde kuna auto mettre Eurobond et permettre biso to zombongo wana na RDC. Marché financier eza nini? Na économie na ndenge o bapesaka ba définition marché
ba définissant ngo na komeka vraiment ko traduire na lingala ba définissant marché na économie neti beaucoup tani ya posa na oazo pesa ba kutani esika moko na français ba lobara mingi le marché c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Si kotango bazo kutana wana eza obeba tumi balé o ba kutana tozana moteki o ba bengi vendeur tozape bongo na mosombi o ba bengi bongo acheteur. Bisika ba kutani ba ko se mettre d'accord na kosombe loko wana loko mo ba bengaka prix ndeko déterminé mosombi azwa finalement marchandise wana maboko ya vendeur akende nango ekoma ya ye. Kasi na kotaka ba marché wana ezana ba sorte ya ba marché ebele so bandi kotanga ngo wana kondimbolaka kolimbolaka moko et risque zo biso tambo ebake TV ezangonga. Alors on a préféré que la bino deux sortes car ya marché par rapport ya thématique na biso mukolo lelo. Marché liboso to benga ngo bongo marché réel. To ba benga ngo marché de biens et de services. Marché de biens zani. Marché de biens zabisera oka moteki na mosombi bakutani kasi bazo sala échange ya eloko moko o tozo mona na misu. Eloko moko eza palpable, eloko moko eza tangible o tozo mona. Parmi ba marché de biens, neti na Kinshasa, to na Zigida, to na Gambela, to na Bitabe, to na Zando, bon ba wenzeze bele bisika to kenda rosomba obebiloko. Na bi marché réel, eza marché de biens et de services. Ba service eza neti nini? Ozana chombo na yo, ozo sala ka chombo à un moment ti onimbi mandambu téléphone lunga na loboko ekwe ina mai edindi. Parce que display na ngoi sala souté. Problème. Qu'est-ce que tu fais? Ozu chombo na yo wana kumba mi deux pas des parties na immeuble botour. Okomi na botour wana okutana batu. Na bongise le téléphone na yo et peli display esali et tout ça là. Kuna okeko somba eloko te. Kasi okeko futa po basale la yo musala. Ok futa service. Ozwenga na téléphone mais téléphone na yo ba réparer yango. Yango wana to benga marché de service. Ba marché de service musu eza mingi na ba arrêt de bus, na ba coin ba venir na biso, bo yoka mutu moko ache ordinateur na ye, ache mo ba fe mupanzi, azoloba, tozolonga ba virus na ba carte mémoire, tozo flasher ba nzembo, tozo bypasser ba téléphone, tozo kipe ba iCloud ya ba téléphone na bino. Bato basala biloko wana so ozana problème ozana carte mémoire na yo par exemple ezana virus olingi balongolelo virus oke kuna ofutie mbongo tant ofutie mbongo wana ya sali musala et apesi eloko na yo comme il se doit. Voilà un exemple ya marché de service. Kasi deuxième sorte ya marché na biso na lobi ya liboso tozui marché réel ou eza marché de biens et services tozui ami balé o eza bongo marché mususu, sorte à marché mususu, auto benyango marché financier. Pour n'ani poni marché financier, parce qu'il y a un monde qui permettre biso de comprendre, to kota penza na mozindo, il y a sujet na biso, il y a mukolo, il y a lelo. Alors, marché financier wana, na kati nango, eza marché moko oyo e kabwana kalisusu en deux catégories. Na marché financier. Tozana o babengi marché monétaire, tozapena o babengi marché de capitaux. Par définition nous marché financier eza marché o bipa e wapi basombaka pe batekaka mbongo. Ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous faites au fur et à mesure tozo avancer pour comprendre pourquoi ni na lobi bon. Marché financier batekaka pe basombaka mbongo. Catégorie dans mon marché monétaire. Marché monétaire est un marché où en économie marché à court terme. C'est-à-dire que ma cambosa le maracuna ils ont même biso entre quelques mois, maximum une année. Na kati ya marché wana, maximum une année na cambosa le ma. Sikoyo na kati ya marché financier na nous la monétaire et la marché des capitaux. Différence est anine. Dans le marché financier, moteki to vendeur
agent a besoin de financement. Donc, le marché financier, moteki eza mutu oazana posa ya mbongo. La français balobi, agent a besoin de financement. Tozapena mosombi. Mosombi na marché financier, to bengi agent a capacité de financement. C'est-à-dire que yenazana mbongo ya kopesa pona kosomba quelque chose. Siko, to le bela marché monétaire. Tozu exemple. Oze panayo, utiko bala, kalate, ozo menevi na normal. Moi si na boti mwana liboso. Moi na no kokisi 2 ans entre temps, moi c'est na zemi mi balé. Et comme il a 7 mois. Ce que mon colomo vous fandi na butu entre samedi et dimanche. Et ça même que courant est ma bé et phase incendie nandako. Parce que tant incendie on est salimi nandako. Au sali effort ya ko sauver moi na ko sauver na moi si na yo azan zemi ya 7 mois. Malheureusement moto est tellement ma casse que et permettre au sauver bilo msu ya ndako ko ezanga ndako. Donc moyen au sauver on ezate. Moto pelignon ce qui ni kanda lupango ke ba contrat na yo ke ba ordinateur na yo ke ba carte de crédit na yo ke ba carte bancaire na nyon sopena e peli na moto. Ce qu'on a choc wana et comme que moi si tellement choc ya makasi yepé et déranger moi ndambo et directement a eu douleur d'enfantement à 7 mois. Donc alors qu'il passe au robota na 7 mois na robota li chombe. Sko, et le quoi n'est comme le bino na butu. Au salinini, yonde mobile, yonde faut trouver solution. Au même bango na hôpital, wow. Si ki bango kuna pour ba traiter bango, ba soigner, ba soin et makambo kende liboso. Mettons ok kuna na hôpital, ba tali ba kana bango nous on a ba facture. Admettons par exemple que montant où il faut foutre ça, na où il commet bango par exemple $3,000. Faut foutre $3,000 pour que moi si moi na yo aziki moto azo ba soin. Moi, sinon, pas à soin. Et puis, moi, n'a pas de na couvert, soit botamili chombe, maturation, na et continuer normalement, pour qu'il y ait une complication à la longue. Alors, au sein de par rapport à Oyozanango, on voit que, le compte bancaire, certes, mais, les Camerounais, comme là, qu'on a bouton à samedi, plutôt comme à dimanche. Et à passer, ok, na banque, pour ça, la procédure. D'ailleurs, aux tsunami candidat, aux l'exaké, même bon, on a un compte bancaire, on est à eux. Et comme il compliqué. Obino, ou le cas au moins, mon toit défi ça yo atambongo pour que chéri na yo, na mwana na yo, enfin na bana na yo siko ba koma mi balé, bazo ba soin ou esengeli. Obengi mutali boso, abisi o bon mon cher, par rapport au montant na $3,000 siko il y a possibilité donc tout ça la démarche pour que moi na bana ba kende ko tanga na étranger yo mo yebi ba passeport, ba visa, ba mbongo logement ndenge zala. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Ok, pas mon ami balé. Au petit coup de fil, il fallait bien avant, tout ça, la commande, on a Dubaï, Mikolo, mon exact. Ok, n'a mis ça tout. Il a mis ça tout, on a bengi, non, on a tout ça, ma ferme, c'est pas possible, tout ça. Ok, n'a quatrième personne, il a dit, mon cher, il y a une famille. Et donc, comme il en tout cas, on a aucun maté, dans ça, nini, dans deux fils, il y a un bon. Il y a rien à parler. Kumba mi on ok, pas na, vous savez, non, bon, on a fait ça, il y a un pour na cas où mais par rapport à cas où en tout cas, ça l'effort, dans 6 mois, aux gens c'est là bon na intérêt morboy quelconque. Boyoka ni wana montant intérêt, ok. Mais avant de payer ça bon, il faut aux années logo morboyo la kisake, ndeko tel a déficit bon payo au futa. Et tu veux que loko wana et ça a mis papier en gros décharge. Donc au sali de charge commis, je suis signé monsieur patati patata, reconnaît avoir perçu la somme de nanani nanana à un taux d'intérêt de ceci de cela et promet de rembourser à une échéance de ta. Ok. Au signé, moi ça n'a signé, 2 témoins peuvent bailler, pas signer. Siko to zongi nanda kisa ya marché monétaire. Na kati ya marché financier na obi marché monétaire. Marché monétaire obi za marché moko oiza à court terme. Donc, l'opération de ça les marrons entre quelques mois na une année.
Par rapport à exemple Nabiso, mais quand on peut considérer ndaku eziki neti mboka mobimba. Considérons par exemple neti Congo. Ndaku wane ziki na ba problème nyonso wana mwasi aboti lichumbe, mwana ziki. On considère neti Congo. Parce que mobali oakenda ko luka nyongo considérer neti l'état. Face à un problème, ba défi ou ezana mboka, l'état a besoin ya misolo pour bongisa biloko wana paix sociale ya ba congolais ezala améliorer. Ce que l'état a kosa eloko mobo. Il faut que ne ko defa mbongo et pas bato. Et ko zali pas ba banque, et ko zali pas ba investisseur, o bazaka na kati ya mboka. Ndi l'état o kende pa na bango pour defa mbongo. Kasi ba organisaka réunion moko boye, réunion wana mingi banque centrale nde organisaka ngo. Réunion ba benga ngo adjudication. Ba benga ngo adjudication. Tout peut pour faire simple, ba benga ngo vente aux enchères. Vente aux enchères ezani. Ezani par exemple tous ana artiste talentueux na biso MK Dima. MK Dima a dessiné tableau moko boye, ozo expliquer réalité à vie sociale à ba congolais. Aye alingate kango. Mais ce que vente aux enchères et ça les m'a été moteki aza moko ba sombi baza ebele. Yango to benga ngo vente aux enchères. MK Dima banda tableau na par exemple bi na oteka tableau na ngana $500. Tellement batu nyonso ba ye wana bana bezo ba somba ngo mutu moko tomba la bino ngana ozo na 500. Nous sommes le bité ngana ozo na 500 te ngana ozo na $510. Mutu sommes le bité ngana ozo na 600. Nous sommes tombés à l'habité, nous avons 750. Nous sommes à l'habité, nous avons 2000. Nous sommes à Matisse sous, nous avons 3500. Timon, le binon, nous avons 5000. Est-ce que nous sommes plus? Au hasard, est-ce que hasard, ok, adjugé en haut. Tableau MK Dimarana, nous avons marché wana, oyo, moté qui a moko, sombi basé belé, bengango. Vente aux enchères. Ce qu'on a besoin de la l'État, yende aozala yemoko moteki. Pe, investisseur na banque baza ebele, banque privée, investisseur baza ebele. Ce qu'on a réunion est organisée par banque centrale. Et ça ndeti nini? Et ça ndeti l'État, ils ont ndeti couple o elingi balana, bangi balana. Ce que les investisseurs, les banques, les gens ils ont invité. Ce qu'il faut, c'est que si vous avez libala. Ce que vous avez organisé et CPL libala, wedding planner. Ce qu'on a cadre exemple, wedding planner, ils ont banque centrale à organiser et l'État. Si l'État a été canini et pas la banque commerciale, et investisseurs, l'État a été des charges wana. Na ko reconnaître que mututel a déficit nga mbongo. Pour que na salisa misala na ngai. Kasi état mola ndenge nini. Et ça par exemple l'état tant on ba to na adjudication wana ba investisseur ba banque commerciale et tout ça. Tant on ba ye pour ba somba nani eloko décharge wana ya l'état. L'état akoloba que na loka mutoko def sa mbongo, mais na ozongi c'est là 100 millions de dollars dans 6 mois. Ce que la banque, l'investisseur, yoana, on va discuter. Pour discuter de telle sorte que va proposer prix aux assez, parce que différence entre 100 000 dollars oyo l'État au foot à bango, na prix au ba somme les locaux, on a différence, on a des aux alayango, intérêt au bango ba donc, bon, on a bon, banque moi proposé non. On a somba des charges à l'État wana, na somba on a 91 millions. Sur le bité, on a somba 93 millions. Nous sommes le bien on somba 94, nous sommes le bien 95, nous sommes le bien 97 millions. L'État peut faire talent. Atabino mo na ba proposition wana non so bo ponani. Oyaye na 97 millions parce que par rapport à ba projet OESA, ils ont poussé à la mandam. Aye na 97 millions. L'État a endémie. L'État a payé des charges que l'État doit reconnaître qu'à 97 millions et pas à Moutou investisseurs sont l'autopakala.
papier to décharge wana o investisseur wana reçoit na économie ba benga ngo bon de trésor. Bon de trésor ils a décharge au l'état a sali oyo investisseur to pe banque moko akosomba kosomba c'est-à-dire azu yango a garder yango neti preuve que déficit l'état mbongo pe l'état azu mbongo wana akesa lango misala na ye pour que makambo est développé pour que makambo ekende bongo liboso. Et au bout, par exemple, de 6 mois, l'État a foutu 100 millions nae, ninga lobaki. Comme, Oel Bosso a payé l'État 97 millions, donc, etikali 3 millions. 3 millions wana oeza, bénéfice, il y a investisseur wana, toi entrepreneur wana, oyo azwaki. Avantage na oeza que, mon oezo ngaka, est stable. Et que l'État a fluctuation te. Donc, ninga l'État lobi, ninga pe l'État, ako honorer yango. On les a bongo, marché monétaire. Tu as kati ya mboka moko songolo topé pakala. Ensuite, à part marché monétaire, on a mis tout ça marché de capitaux. Marché de capitaux c'est nini? Eza bisika ba somba ka pe ba tekaka mbongo. Mais awa siko nyongo pesa mara, tant ba ozongisa ngo ekozala à moyen to à long terme. Et lingo lobani. Moyen terme est entre 1 année et 5 ans. Long terme, c'est entre 5 ans, Matamakasi. Et puis, dans le marché des capitaux, awa, enveloppe, il y a des déficits et mati. Et comme il y a parce que les investisseurs, ils ont investisseurs à minene, ou bazar bongo, nakati, il y a mokili. Alors, voilà, on a bongo autobengi, marché de capitaux. Kasi, marché de capitaux, et zappé na kati na ngona ba instrument. Ba instrument il y a marché des capitaux nanu na kozongela ka ontolobi par rapport à bon des trésors. Faut que ba mboka na biso République démocratique du Congo na les 3 premiers mois de 2026 oyo a eu ko émettre 3 bons des trésors. Moko na janvier, moko na février, moko na mars. Na janvier, l'État a émettre bon des trésors à hauteur il y a 87,3 millions de dollars américains, puis la franc congolais à émettre 304 milliards de francs congolais. En février, l'État a émettre 93,0 millions de dollars, puis 29,4 milliards de francs congolais. En mars, l'État a émettre 100 millions de francs congolais, puis 143,3 milliards de francs congolais. On les a bon des trésors. Donc, des charges, on l'État baissé, on va sombi, on va déficit l'État bon, ou l'État aux c'est la banque à court terme, donc maximum 1 année. Bon, on a pour ça, ça misala bokanisa exemple na biso yandako oyo et zikaki. Alors, dans le basco, tu as un marché, tu as un marché financier, tu as un marché monétaire à court terme, tu as un marché de capitaux. Dans le marché de capitaux, tu as un instrument. Entre autres, tu as un action, tu as un obligation. Action est en ligne, pour faire simple. Les années, bon quartier, vous faites dans bino normal. Banda kuna bino ndenge batongela ngo promiscuité peneza makasi banda goza coller mais espace za bini belete. À ta place à otandela bilamba pena ndenge ezate. So mais pe otanda na mur na basinga courant ba risque zebele. So na quartier wana mutu mo atali ya bula bi ah. Mais na quartier ope ngana go sa elo moko. Ngana na lupango na ngana na espace ebele. Donc na kocha basinga ebele batu ba banda roya otanda bilamba pa nanga. Mbala moko abandi cop na ye, abandi entreprise na ye. Oye osokoli bilamba na yo, oye ko tanda bilamba na lupango na ye, na basinga na ye. Acheter par exemple le prix, bilamba mi balé, so otandi bilamba mi balé, faut vous tailler 100 francs. Quartier mobimba tellement espace ezaka kuna, beaucoup mi oya otanda bilamba et pas na ye. Ti mutu muso atala obi ah, mais jo ko ta mbongo so ngana ko sa ndeni pona kota na cop na ye. Ayo ko mona et puis non, na moni cop na ndenge zo avancer. Ngape na lingi na kota, na kata cop na o, na ibarbe tambula ndenge nini tout ça là. Et puis bon, cop na nga ndenge za capital na ngai, fond na ngai eza ya 200 000 francs. Yango
et permettant à la salle à makambu pe na tambusa mbongo nanga ninge kenda na 200 000 wana na kabola entreprise danga na biteni na mike kiteni moko ya cop nanga to entreprise nanga na oteka ngo na 1000 francs. Donc fozwa fond na 200 000 wana to diviser ngo par prix ya kiteni moko ya entreprise na 1000 francs et puis biso 200 wana est un nombre ya biteni ya entreprise na yo est disponible tout en sachant que kiteni moko est na 1000 francs parce que mutu pa tela non ngai au lieu de somba kiteni moko na somba 20 biteni donc on appelle ça 20 000 na cop na yo ah ok ayepe opesi bongo 20 000. Alors par rapport ya fond na ye où est 200 000 yo 20 000 surtout ça le calcul bon moi 20 000 est 10% ya fond na ye wana elinge loba nini elinge loba ke chaque fois qu'on ko tsa mbongo andoko tsa la soka lingali ya bénéfice andoli yango suye moko te po yo pe o tsa mbongo na yo oso mama kiteni ya entreprise na ye wana c'est-à-dire que mbongo par exemple so ekoti 100 000 comme yo oza na droit ya 10% donc na 100 000 wana ba longela 10 000 ya bénéfice yo pe ozu parce que ozo kabolango na ye siko biteni wana onde kwa tia entreprise na ye na ba 1000 francs ya ngonde na économie to comprendre on est action eza obe kiteni ya entreprise oyo mukolo entreprise a tient à disposition bato bana misolo ba sombi ba komi bon ba loba ba copropriétaire ya entreprise ba komo kabola entreprise na ye siko bénéfice wana oba wanozwa niti na cadre ya exemple na biso bénéfice ya 10 000 francs wana otopesi ndakisa na économie ba bengo dividende. Donc ce qui n'est sombi qui teni entreprise comme actionnaire dans entreprise wana obanda rozwa ba bénéfice na oba bengi dividende. Siko ba bénéfice wana pona rozwa ngo ezala chaque fin du mois te ezala na décision moko au assemblée générale ya bakolo biteni nyonso entreprise basangana kana assemblée générale ba décider que voilà dividende et go pesa maka na fin ya après 3 mois et go pesa maka après 6 mois to go pesa maka une fois par année par exemple ba décider on les a bongo ndakisa ya action o eza instrument na kati ya marché de capitaux. À part action, mupanzi na ngoto zana wona bengi obligation. Obligation eza nini? Obligation eza tozonge l'exemple na biso ndako epela ikuna. Ndako ndenge epela ki bongo pour calculer ba perte nyonso ekomaki. Pour na mwasi mwana to pesa ki montant par exemple esenga $3 000. Bazo soya mwasi, bazo soya mwana ba kipe bazo na bango nyonso. Mais kasi tant moyo évaluer ba dégâts o esalema ina ndako ba compte bancaire ndenge zikaki mikanda lupango ndenge zikaki na mutuka na ndenge zikaki ba sali total na ngoni onso comme par exemple $100 000. Donc $100 000 na $3 000 on essaie neti $103 000 aux ambongo oyo mutu ana ngo besoin pour appeler sa solution na ba problème oyo ekomeli ce que ça les mandé ni ndekwana par exemple bino akena lupango moko na cour commune abandi siko kisenga batu ba defisa mbongo bani na porte liboso ko oh ngande ko kingandi ndenge zawa eloko tele komela kingai voilà comment c'est arrivé et tout na ba calcul non so basali est-ce que boko defisa ngai $103 000 te ah papa $103 000 Nicolo na conjoncture et vous a la possibilité et aussi mbaté et aussi mbaté vous a la possibilité mais non quand même $4 000 on a go défi ça ah ok d'accord pas de problème après sur $4 000 ok la porte a mis balé ben tu expliquer bah non c'est au cocaté mais on a défi quand même $10 000 défi porte a mis ça tout ok hein? Bon non c'est au cocaté mais 25 millions 5 ba porte non ti et coquille li boké $103 000 et coquille. Mais avant de faire ça, même logique, il faut un élément que ça preuve. Vous avez dit que défi ça qui est bon, on peut y faut foutre. Oh, tu bien encore une idée de décharge.
bandi ko sala ba décharge, bandi ko sala ba décharge, bandi ko sala ba décharge. Kasi na cadre oyo, olobi d'ici quand on se bat des fils bon, olobi que na refuta bino nyongo na bino, mais na refuta bino nyongo na bino oyo dans 5 ans. Na refuta bino dans 5 ans. Mais en attendant, chaque année, na nous déverser moi bon mo bonnet intérêt au moins na bino ndo bota. Année o na débourser autant net intérêt, année wana autant, année wana autant, année wana autant. Ti na 5 ans de na zumo na bino nyonso wo. Na ko zongi c'est la bino sko o bo déficit nga siko. Mais en attendant, chaque année, na opesa bino ba intérêt na. Siko papier wana o bo sa neti décharge. Na cadre oyo yango ne to ko ben on eti obligation. Siko ba intérêt wana oyo no botama ko bando futaka chaque année, ba benga ngo bongo coupon. Ça bongo coupon. Et le 5 ans o boyo kani nango pour que au futambongo wana ba benga ngo maturité. Ça neti tango nyongo esili tango nyongo komi na suka. Ndi yango ba benga ngo maturité. Donc voilà un peu par analogie et là on comprendre neti obligation. Sikoyo l'isolo to bete là eurobond. Eurobond nango finalement ezanini. Ezanini eurobond. En fait eurobond ezakaka obligation. Ceux qui bolandi biso bande bande bo comprendre que en réalité eurobond ezaneti décharge. Oyo l'état to entreprise mo boye waza chiffre d'affaires et vimba asali. Pe ayenango pour que mutu azala mbongo oyo azoluka wana azwa pe mutu azala mbongo wana adefisa l'état to entreprise mbongo moko songolo pakala l'état to entreprise akozongisa mbongo wana à moyen to à long terme, donc soit à 5 ans soit au-delà de 5 ans, mais chaque année akobanda ko futaye intérêt moko boy auto bengi coupon. Donc en réalité eurobond oyo yango bomoni balobeli eurobond pembe na ngomba loba tozui 1 milliard 250 millions. Donc tu es dans le marché financier, tu mettre tu PC décharge na biso yango yo ba tu baye ba déficit biso 1 milliard 250 millions. Oyo bien sûr, il faut tozongi ça et puis il faut tozongi ça paye selon il faut te foutre rappeler ba coupon chaque année selon ba taux d'intérêt au to betela lisolo na suite émission na biso. Na rappeler na bande ko nyonso bala na biso na ndako sikoyo que toza en direct. Toza na émission na biso social eco, tozo betela lisolo eurobond mais mingi na lingala. Que ça est un peu facile pour que mutu nyonso à comprendre en gros. Alors yozo la nabiso sikoyo, il est 18h39 minutes na montre nanga. Yozo la nabiso sikoyo na ndako numéro 1 to pese na sirana. Eza numéro WhatsApp. Oko komela biso au baxi élément par rapport à autres expliquer. To pese sur ozala motuna. Au komel biso na WhatsApp ya numéro wana sika sikoyo. On va voir dans quelle mesure qu'on répondre pour que to comprendre en nyonso parce que likambo est tel biso nde ba congolais biso nyonso. Kasi eurobond oyo eza cop na biso te e bandaka na biso te ba congolais to abato liboso bandango te et ça le maradana mokili na ndakisa na Afrique eza na 3 catégories. Toi la catégorie ya ba oyo ba defara plus de 20 milliards de dollars. Ba payo ba defara plus de 20 milliards de dollars. Pour ça ba projet na bango mboka na bango kende liboso et tout ça là. Parmi ba mboka on a Afrique du Sud. Ba ndeko ba kenda déjà Afrique du Sud. Ba infrastructure bo mona en Afrique du Sud. Ba aéroport qui toko bo mona en Afrique du Sud. Ba nzelo bo mona en Afrique du Sud. Eza mbongo ba defa ba salela bongo pour que mboka na bango kende liboso. Tout ça, bon, on a Égypte. Na Égypte, bon, on écoute dans les réseaux sociaux, Mikolo, Égypte, on a capitale à Sika, désert. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Qui toque comme casse. Bon, on va retourner la capitale à Bangwana. Et ça, on va on va dans le marché financier, plus de 20 milliards. Pour basala, musala, wana, oyo bango, bazo sala. Deuxième catégorie, tu en as un pays, en Afrique toujours, oyo, ba metaka eurobond, ou ba defaka. Entre 20 milliards et 5 milliards de dollars. Dans le pays où on a Angola, na Zambie, na Nigeria, na Kenya, na Bénin, na Côte d'Ivoire, na Maroc. On va dans le marché financier. Il y a la possibilité
il y a qu'on lever plus de, donc entre 20 milliards et 5 milliards, bah, on a possibilité, il y a ça et le Kohan. Et puis, on a la troisième catégorie, où il y a Bisso, République démocratique du Congo, Mbokelengi, Mbokana Bisso. Bisso, Pesiko, Tokoti. Donc, il y a un balana Bisso, il y a Liboso, il y a un défa, Mbongwana, à hauteur, il y a 1 milliard 250 millions sur le marché financier. Alors, et ça, c'est un makasi. Tous célébrons pour Nanine. Tous célébrons parce que, tous célébrons Mbongwana 1 milliard. Tous célébrons les confiance aux investisseurs, bazanango siko, bazongisi, namboka na biso. Pour ceux qui battent bandimi ko def sabiso mongo c'est que bazondi mais la capacité et possibilité na biso ya ko rembourser les bango mbongo wana. Yango wana nde tozo betela maboko yango tozo lobela. Et le retour sepele la eurobond o eza o babengi ba externalité positive o ememeli biso. Yango nde tozo sepela. To sepela 1 milliard te. 1 milliard wana biso na mboka na biso par rapport à makambo salema. Surtout keka na makambo itali ba minerai na biso. 1 milliard wana tokozwa yango. Mais to sepeli kaka ba investisseur ba juste sous confiance wana ba tina mboka na biso. Pe sungi biso na ko diversifier ba source ebele o ko permettra biso tozwa mbongo pour que to financer ba projet o tozalango na kati ya mboka na biso de telle sorte que mboka kende liboso. Kasi eza liboso na lobi bomi tuna po nini gasiko po ni kala wana tufana na biso tulobela ngo te po nini gasiko siko parce que zaki défi nde na ucho lobango awa po na ko vérifier soki mokili ba grand financier ba to mbongo mine na mokili baza conscient ya ba réforme o esalema ba réforme macroéconomique o esalema na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Eza ndeti nini eza ndeti toi na salon de coiffure moko pembeni salon isa batonga en matériaux durables isa na ba marbre na kati isa na TV donc so kata suki Netflix isa wana ozotala oza à l'aise okati suki baselo ba massage nyonso ekende normal. Parce que dans l'époque RDC isa na salon moko boyo isa salon moko bachana ngaka banzanza batira banzanza oyeka bakata pe suki na peine na gilette. Imaginez douleur. Un mot peut courir exalté, ma bimisi on a nasi anzete et tout. Après, tout à l'heure salon on m'sounen et travailler to biti bisope, faut to chamaele na salon na biso. To travailler salon na biso, to loin les manzanza ba tol wala nyonso, ça l'effort. Na kati to tieba matériaux nengezali, to tie TV, biso au-delà ko cha Netflix to pakisi na connexion internet, au cas à sucre boy, ozala sucre na ozala shawarma na yo, to sali yango. Mais est-ce que pour batumsu ba yebango ba bakena na ba salon na mususu bakata bango déjà ozana ba ndenge nango pour ba information na photo sani photo to beta tangwate faut tshela ma kelele pour ba yoka to beta ma publicité to sali ma kelele et tout ça après bango ba he ba yoki salon na ya sous salon manzanza te OK ba yoko tala ya ndenge nini est-ce que makamto lo beze a solo parce que pour pas défisa biso mbongo 1 milliard 250 millions. Ils ont dit que les pouf, bah ils sont portés. Bah contrôle ça les mis. Bah contrôle pendant ya siki ou ya sérieux wana et ça les mis. Et puis bah investisseurs msuku tu bah yaka na kin. Bah rotala, bah ko palper la réalité du doigt. Montant bah sisi kin bah kendara na grand katanga kuna comment na bah mine ndenge zo fonctionner. Après bah zongi bah non. En tout cas, c'est vrai que il y a des réformes aux Osalema dans la République démocratique du Congo. Ce qu'on le à 1 milliard wana. Normalement, si tout va bien, je pense, week-end au Toza, ce qui est l'autre peut-être lobby, 1 milliard 250 millions wana, et il y a un mot cannabiso, pour que, bah, c'est là, on misala, Oyo et Sengeli. Alors, dans les Camboya, et rebond nabiso Oyo, tant que tu mets en marché financier internationaux, tu as besoin de 1 milliard 250 millions à marché. Ok. À la grande surprise, bandego, investisseur ba Colombo, na 1 milliard te, na 5 milliards 200 millions de dollars. Bi Congo mbongo to tchena mesa yango yo. Pona bino, pour ça la projet na bino. La ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotai autopesa na chapeau bas pour na effort wasali atala obité.
Na ba étude au biso to sali. Ba projet biso to zalango. Il y a un projet à 1 milliard 250 millions. Tu reçois 5 milliards T. Si tu reçois 5 milliards T, tu reçois 1 milliard 250 millions. Tu continues à travailler sur le projet Nabiso Moussoussou. Quand tu reçois après, tu reçois les sous qu'on a mettre et rebond Moussoussou. Alors, bah montana et koya p et koki bongo ko côté la biso. Alors, là où est le rebond ndenge au foot là et au stade mandenge. Et foot et rebond na biso est divisé en deux tranches. Première maturité, c'est dans 5 ans, deuxième maturité, c'est dans 10 ans. Donc, première maturité, c'est en 2032. Première maturité, c'est en échéance, il y a le bosso au foot à mon au défi dans le marché financier international. Et ça, bon, en 2032. En 2032, on a fait foot à 600 millions de dollars. En attendant, chaque année, il faut te foutre à coupon, il faut te foutre à intérêt. Chaque année, il faut te foutre à intérêt. On appelle ça bino. Il y a intérêt. Mais ce qu'on fout les Luana, il y a 600 millions dans 5 ans. Dans 10 ans, tu refous à 650 millions. Tu payes en 2037. Tu as dans les bandes de l'émission dans le bac tout droit en 2037. Parce que ça, en 2037, il faut te foutre à totalité. Il y a un bon investisseurs internationaux. Ça est nini, déficit biso. La première maturité, il y a 5 ans, où il faut te foutre à 600 millions et au salaire mandé. En avril 2030, tu foutre à partie. En avril 2031, tu foutre à partie. En avril 2032, tu foutre à partie. Donc, on peut voir que probablement, en avril 2030, tu foutre à 200 millions. En avril 2031, tu foutre à 200 millions. En avril 2032, tu foutre à 200 millions. Ça, 600 millions, on a auto zone. Et puis, 650 millions hommes sur Etikali, même chose. Donc, en avril 2035, avril 2036, avril 2037. En attendant, tu as intérêt chaque année au bengi coupon. Parce que le taux d'intérêt est au salaire mandé. Tu défi 1 milliard 250 millions de dollars. La première maturité à 5 ans. Un taux d'intérêt au coupon chaque année, et vous allez à 8,7%. Il y a 600 millions autres aux yuan. Tu as 8,7%. Il y a montant. Il y a des gens qui ont des réseaux sociaux. Au ça, on calcule combien de en commentaire. Et au ça, combien 8,7%, il y a 600 millions de dollars. Et puis, dans 10 ans, la deuxième maturité, on est au foot à 9,5%, il y a taux d'intérêt. Donc 9,5%, il y a 650 millions de dollars. Au cas où on m'appelle dans le commentaire, ça va faire combien? Alors, bon, tout fout à on a sous na maturité, coupon ton fout à sous, tout il y a l'écolo bon. On a rappelé Binoboé. Angola, où est la deuxième catégorie. Donc, ça a la possibilité de mettre entre 5 et 20 milliards de dollars et eurobond. Angola a émis 2 eurobonds. Il y a 2 milliards 250 millions de dollars. Mais bon, il y a un taux d'intérêt au Angola aux zones. Pour Angola, il y a un eurobond 2 semaines avant où il y a Bissou. Il y a Liboso. Angola, aux zones, il y a 9,37%. Angola. Mais Angola, il y a aux zones, 9,37%. Bissau, la première maturité, Tozo Nisakaka, 8,7%. Taux d'intérêt n'a pas de NAC. Tozo Nisa, coupon ton foot à main, n'a pas de. Et puis, la deuxième émission, Eurobond, Angola, à Nisa, à foot à coupon, un taux d'intérêt à 9,8%. Alors que Bissau a mis balai, et à 9,5% à PAM. Ce qui veut dire que, ESA avantage pour la Bissau. Tu continues à la Liboso, mais tu dis bien. Solo li bien, tu fous à taux d'intérêt, il y a Kitoko. Alors, na makambo ko salemela ka makambo eurobond pour permettre de faciliter entre autres transactions pour que mbongo etambola paye pa na biso. Au-delà ba banque internationale, ba salela ki net Citibank, ba occuper acteur local moko. Raobank. Occuper Raobank, pas à partie prenante na kati
ya makambo pour que Rabank pas côté na kati et permettre ba taux d'intérêt paysan assez ils ont qui samoko ministre de la finance a pesa karabinini ils ont une entreprise minière moro à la RDC chiffre d'affaires na il y a 9 milliards de dollars na bi 9 dollars t na bi 900 dollars t na bi 9000 dollars t na bi 9 millions de dollars t na bi 900 000 dollars t mais na bi 9 milliards de dollars voilà chiffre d'affaires ya entreprise moro mais qui a besoin bon fallait des femmes bon à quel point des femmes bon bah déficit 500 millions de dollars na tonine na to ya 12%. Imaginez entreprise minière na chiffre d'affaires à 9 milliards avec des femmes bon bah déficit na to à 12%. So imaginez yo petite et moyenne entreprise aux en cop mo on a fait 500 dollars. Tant que des femmes bon c'est quoi bah on peut on a tonine yango na yamo ba PME bazo accéder na ba crédit facilement parce que ba tout isa likolo makasi mais ce qu'on a retalaka oyo komeli RDC na eurobond yoka ba taux oyo ba pesi biso to foot na marché international toi na 8,7% toi na 9,5% ce qui ba déficit mboka so ba déficit mboka na taux wana donc imaginez un peu ba banque yango na ba kotira au banque na kanti pour que y ait pas quota de telle sorte que tant ba banque musu ba no déficit ba to ya ba banque pesa nini et kita mandam kasi bomi tuna yango eurobond dango oyo c'est bon to keto défi mbongo to sepeli ba investisseur ba reconnaître ce que mbongo ana eurobond wana ego servir na nini point d'interrogation ana mutuna bomi tuna nanda bon eurobond autozui il faut servir na ba projet oyo tant to salango ba projet wana ezongisa mbongo na libenga ya l'état pour que pesa l'état possibilité ya kofuta non seulement coupon mais ya kofuta pe na maturité mbongo auto defaki affectation à liboso eza bon na construction ya aéroport ya njili na ba standard internationaux aéroport ya njili ndenge za wana il faut ba élargir on ba vimbisa on et comme na superficie ya 49 000 mètres carrés puis dans la capacité à accueillir 5 millions de passagers par an. Parmi les lieux affectés mbongo ya aérobond. Parce que ce qui est aéroport et bendani comme munene, et on permettre peu de trafic éco là. Dans chaque bateau ba un aéroport na bambongo ba futra na ba billet wana, l'état pe azora moi pas kunaye. Ba avion ba société aérienne au baroya wana, tant baroya, ba on peut ba rondo futa pas kuna bango. Entre autres, ceux qui vivent ici avion, avion c'est qui est dans mon côté. Air mo connu avant, il faut aller dans un restaurant, mo damé et tout ça là. Donc, pour un restaurant qui s'est créé, banque au Kenya aéroport et au salake, mbongo et na côté na libenga l'état. Pour aéroport ils ont organisé aéroport anti les espaces mo ya l'état. Au bateau ne so ba travailler wana ba fouté là. Donc l'état neti mukolo nini. Donc tant bando fouté là, ba fouta ba taxe nango. Yami balé. Mais tout rappeler que dans l'aéroport, déjà, l'État a déboursé 140 millions de dollars bien avant pour la projet. Donc, les restes, bon, eurobond go servir. Ensuite, tout ça dans la route nationale numéro 7, RN7, relié RDC, na Uganda. Parce qu'on a un zéla, et vous avez un zéla pour un plaisir au ton zéla, péage. De telle sorte que, mitukano se zoa dans, mitukano se pour les cas, il faut fouta. Mon péage wana et au côté de na libenga à l'état pour permettre de fouta eurobond. En attendant, de profiter de l'infrastructure pour étigaler ya biso. Entre autres, ils appellent la réhabilitation, il y a 300 km de route stratégique urbaine. Batonga rocade mobwe oyo e bandolongo la bato banda aéroport yego bimisa bango ti na première rue pour éviter l'embouteillage aux aranzela ya cham. À part ça, ils appellent un projet. Il y a grande centrale du Grand Katende, na Kasai centrale. Kuna pesa bongo 16 mégawatts. Vous êtes disponible d'ici 2027. Donc, dans le projet, on a déjà l'État a déboursé plus de 150 millions pour financer le projet. C'est une centrale électrique. Et vous avez un Kasai centrale. Et vous avez un courant. Courant là, vous avez un ndako, et vous avez fait l'été. Il ne faut pas foutre la facture. La facture, bah, nous fout et on ne connaît pas quand elle est sous. Na libenga à l'État pour qu'elle permette non seulement à foutre mbongo wana ya eurobond, à foutre ba coupon wana mususu,
Oyo et Sengeli. Puis ensuite, ils ont la ligne de transmission, il y a 330 kVA. Puis quand vous à Zambie, et ici, la ceinture du grand cuivre de la RDC pour la même énergie. La partie est, na côté à Bakatanga, kuna, tu as une compagnie minière ébélée. La compagnie minière, on a pour travailler, bien, elle a besoin de courant. Parce que tu as un tout as courant à Zambie, courant haute tension, et ici, na côté de l'entreprise minière Waneza. Tant où il y a, il peut permettre que bah doubler production là-bas, on va travailler plus vite. Et tant on va doubler production là, et que c'est dur pour investisseurs mususu bah ko investir dans le secteur wana plus bazoya, plus l'État a banda ko ponctionner bongo mbongo to ba taxe et ko permettre mbongo wana a ko affecter on a ba projet agricole, ko affecter on a ba projet banzela, on a ba projet santé, on a ba projet bongo, il y a éducation. Donc voilà un peu en gros et le ko to ko simba na wetaleli Hero Bond. To sepel na makasi po ezambala liboso et salema pe esalemi sous l'égide ya ministre ya finance Doudou Famba Likunde Libotai o to pesi lisusu chapeau ba o ya lobby ezaki bon na vision à chef de l'état Félix Tshisekedi. Alors batata ba mama bandeko émission na biso mukola lelo ekomo koma na suka kasi tozo clôturer en gros na rubrique na biso mombongo o technique so azoloba même langage na biso alors balancer les biso ba éléments pour que to mona. Alors, tu as besoin de personnaliser le tasse, n'est besoin mon bon. Ba personnaliser même ba vin. Ba ça leur pochette de téléphone personnalisé. Ba chasuble personnalisé. N'est besoin mon ana. Ba polo personnalisé. Ba cahier de communication. Ba registre d'appel. Ba maillot. Ya mboka personnalisé. Ba maillot on a besoin mon personnalisé. Si vous en avez besoin en gros. La Kinshasa, adresse Moko. Même montre personnalisée. Adresse Moko, Mbwetete Production. Azabongo na immeuble Beautour na local 59. So que na immeuble Beautour local 59, au coût na Moko, le DG à Mbwetete Production, monsieur Hervé Kila là, très cool. Aroyamba Obo Sololi, besoin on se rozanango. Et le rognon se sent à impression à osa abordable. Na Mbwetete Production balobaka. On imprime tout, sauf vos problèmes. Alors, si vous en avez besoin de contacter, le numéro justement est en train de défiler na ba écran na bino. Mais vous pouvez okende bongo numéro yangoana. Vous pouvez okende bongo na Facebook. Au betika Mbwetete Production, dans la page Facebook na bango. Au komeli bango kuna. Au PC détail logo lingo sa là. A tous en a posé le roll-up, aux en besoin d'imprimer le même livre, aux en besoin de le portrait mural wana ou de tambola mikolo, Mbwetete Production, à Salagango et bien d'autres selon besoin d'abino. Parce que Mbwetete Production de l'impression numérique. Et Zali Bongo na immeuble Beautour, local 59. Batata, Bamama, Bandeko, très cher Congolais. Ngala bino to kabwani lelo na poso lelo na ebisi bino bongo. Bon week-end, peut to kutani semaine prochaine pour na basango mususu wetali économie pe wetali mboka na biso. Sans oublier que nous avions à la régie mwana mboka Rodri Kikunzu ou asimbi régie, asimbi caméra. Donc ami tumi balé na likeli malelo. Et moi je vous dis bonne soirée chez vous.